Allez, bonjour mes très chers amis. Lelo ezali le 23. Rapidement, Congo est à côté Kate. Nalobi boye, Congo est à côté Kate. 1997, eza lelo te. Est-ce que vous comprenez nga? Eza lelo te. Awa makambo s'est changé. Nazolo pourquoi? Parce que vengeance ezali awa. Awa tozo venger. Boye bakene ibisaka bino problème ya Constant Mutamba. Mwana muke mwana 36 ans. Et là, vous savez, Mutamba, tu as méchant mabe pour la bino. Est-ce que vous comprenez le Congo? Alors, Vital Kamerhe Loi Kaningidi vient jaloux Moutou. Azako telemelaka moka oyoka ko combattre moko ndenge vraiment na ndenge. Lelo nazako rassuré bino bandeko. Lobi wana ndeko na biso Vital Kamerhe akwei asengi démission. Nzoka démission na ye azaki na intérêt koloba que le quoi a sengi d'émission donc bakote kaka libre bongo abanda ko voyager ndenga mesana da ko voyager lelo na ibino bana mboka Congo mobimba bana Europe bana Amérique partout dans le monde entier na ibino ke makambo za ko inda anga na za ko yebisa bino déjà oyo bolinga makasi Yusufu Kalonji oyo ba msusu balukaka ba mona ye lelo ngayo yo soko profiter moni Yusufu Kalonji s'abonner de banda ko s'abonner déjà yo yebigat monde to simia ona maboko eza kisite eza mama nzambe ko yeba ko loba pe ko yeba ko yebisa batu vérité yango to ko simba masolo RDC nalobi boye Vital Kamerhe Loi Kaningidi ozare na tongo ya lelo alingaki akima mais awa nalobi bona formanté te nalobi ki alingaki akima ndenga zali wana déjà il est aux arrêts bakangi pas lobby wana nde a démissionné après qu'on démissionné lelo alingaki abima lupangu na ye nyonso mobimba ezali encerclé bakokangela makambo ebele bazokokangela makambo ya liboso eza makambo mboka baodio kilikili ya kosolola na ba Joseph Kabila na ba Rwandais bino ba Rwandais bonjour attention ça va ba Rwandais nalobi bana Rwanda bana M23 AFC est-ce que attention ça va kuna to bandaki koyebisa bino tango bakangi Constant Mutamba mwana muke Rwanda basalaka fête Rwanda bamelaka champagne Rwanda basalaki ba nyonso tu falaki basala kwa bisengo est-ce que bomoni lelo Kamerhe bakangi epe balongoli immunité est-ce que boyoki Rwanda esepeli lelo nde boko comprendre que non makambo tolobaka eza solo batu wana bazalaki au service ya Joseph Kabila Hippolyte Kanambe oyo porte malheur ya ba Congolais. Alors présentement pour le moment eloko ni na ngina yebisa bino bande ko na ngai balandi je vous dis que awa tozolo baboye Vital Kamerhe lobby wana na assemblée donc libanda hémicycle batu moko babaye ko ya wana bayena ba sacoche misato papa batala bango bona ba service compétent ba dollar plein ya ba $100 libanda hémicycle ezaki nini donc boyeba déjà niveau caméra zalaki vie wana dépenser ba mbongo na nenga jete d'ailleurs na félicité ba jeune nyonso ya nani ya INC oyo baliaki ye mbongo jour wana bayebise ke non vie omoni de nani député oyo azolinga nde yo kweya toyebi makangu na ye moko boye donc so tokoteli makangu wana vie makambo osimba nango asengi nini toluka autant de dollars Kamera bimisi mbongo pe apesi ba petit balie kwe bakena mbongo. En tout cas félicitations viens na ngai omondo bimi yuma na mokili ko lakisaka mingi koyeba te ye abima ye moko le pacificateur ye moko le nani susu ye moko le coach le faiseur des rois ye moko soki le nini en tout cas na lobby on te mesurera avec la mesure oyo soko mesurer baninga Zete oyo matelaki yango ne kokitela. Moi non Constant Mutamba teleme à lobby, vous m'appelez ici pour m'intimider. Bolingi bobengi ko pobo intimider ga pobo kangangai. Mbabe bozo kanela bosala ngai, bosala yango. Awa Mutamba za wapi? Vie Kamerhe bozo kutana Mutamba. Vie na l'appelio na lobby ke bozo kutana na Mutamba. Le même Kamerhe. Ba ojo na bananga. Les mêmes Kamerhe, Baodio na ba Rwandais. Les mêmes Kamerhe, 9 millions de dollars, oyo ya a détourné ya ba un monument ya ba député na kat assemblée. Les mêmes Kamerhe, ka moko wana. $5 000 qu'on proposait,
ba député petit nangai bozo à 5 000 balles mais bon étudier nan 5 000 dollars na mutu moko moko fa 250 quelque et ça combien de millions mais biso to mona passe biso tozo ko souffrir na kati ya RDC omonde bo saka na mboka omonde bondo saka na mboka alors lelo na tongo alingaki akiba il est aux arrêts. Merci beaucoup. Nauti kwa sabino pona wa nani wapi mboka nini Walikali, voilà Walikali. Allez bana este amjamo mukaye. Mina shukuru kabisa. En tout cas mina shukuru sababu mina sikia sema Uvira Walungu Walikali ainsi que Sibira. En tout cas batu bote biko bien ni wazalendo muzalendo. En tout cas muko ba champion. Nashukuru kabisa, nashukuru sana vraiment. Munatumika kazi mo vraiment inanifaisha kabisa. En tout cas, coup de chapeau pour vous. Nalobi boye, wazashu. A camarade ya Youssouf Kaloji. Boye ke biso tobetaka. Songa na beti na betaka na précision. Tala, tokobangi sa biso tobanga rate. Nalobi, tokobangi sa. Botika koyoka ka basangu ya bato musika. Biso to na kata kin malebo awa. Makambiso to loba eza makamto vivre. Po nga moko lobi dazangi na palais du peuple. Makamnako loba eza nga na mona kiango na vivre ango na misu. Donc mes très chers amis, wazalendo basali musala moko oyo nanu na mona te. Samedi, na Zibira babomi bato ebele ya ba M23. Babomi pena général oyo, cousin ya Paul Kagame, comment on appelle Kagame, mais Kagame innocent. Dimanche, na Katogora, Soki Katogora, babomi plus de 600 personnes. Yaba soda ba Rwandais. Par les wazalendo, les wazachou. Soko e mati. Nalobi soko e sanine. E mati pona koboya ko respecter, c'est le fait. Donc, et loko tobanda ko sabino, fati tika makambo, c'est le fait. Banyanga la kata obaza makasi te. Est-ce que M23 depuis quand ça na makasi? AFC depuis quand ça na makasi? Nanga yo kizengi ya nanga o penza yobu mbafu zoba kizengi mutazanga mayele nanga yo telema na batu ba jeune moko boye nzala moneni kana elongi o tetala na former 7000 hommes tokozwa Kishasa tata na yo be ya mama na yo po yo yo zo ngana pete boy ah nani ngazo ko sabino oyebi mutozo ko sabino eza Joseph Kabila oza lokote yoza poltro yoza yokutu lembele Joseph Kabila ndenga za na kutu yuma nalobi vrai yuma Kabila ozo rêver ozo Congo okozwaka tala Congo ya Tshisekedi wana za stratégie vie kamere yo banoko mibenga coach omonde facha kwa isio bande ko tikana sexabino kamere lobi azobenga fachi soki na longwe l'assemblée tindanga na za l'ambassadeur na ONU yo tala bon na kofika te ponga finga tengana mo malamu ngana musala nzambe coup de chapeau voilà nalobi vie kamere yo soki ba pesio poste na mboko lisusu ya yo poste eza na prison tolobi vie kamere poste no eza wapi na prison ya mibale FRDC kuna bipai bozali boko landanga na est mobimba bozo landanga awa j'aimais vraiment ba diaspora témoin bon respecter les sous social le fait bobo melanga ba nyangala kata ba salité wana ya ba M23 wa bazana zamba na banani banani ba AFC ya Joseph Kabila bobo mabango loko soko il déjà ba permettre e matalikolo oyebi soko nenga azo sumbande milinga soka kutubina ba 500 asumika bu balali wana za sango malamu pona Congolais nyonso azali bipai nyonso bino bozali na Amérique bino bozali na Asie bino bozali na Europe bino bozali partout bolanda karti Youssouf Kalonji nalobi keza na koyinda na ndenga jeté awa sor oyo mutambazui kamere azwa yango vie vonde nalobi loko osambisaki makambo mutambo betaki yango dada beta makambo kamere pe dada tozala posa kamere akota prison na bazi vie oyoki po instruction epesameli déjà na vonde sala mangu kamera aleka na bar batu na paye nanga yo nanga na kosiso mayele peti oza eloko te nanga na yebisa koke nanga nga mokona kozwa yo okozwa babor na kobeta lokola mwa mwasi nanga yo oza eloko te oza courage te oza nsima Kabila tosisi mayele allez abonnez-vous chez l'artiste Youssouf Kalonji oyokaka ye yo
On s'abonner déjà.